bandeko babolingo Manik John abiki ake Dubai soko atiaki lokolo na France bandeko nakosa bino te ndeko na mwasi keba ko se trouver lokola Peniel tala Peniel lo miko na passer mai kalamba lokola mboa lokola nyama na sima azoluka ba pardon alimbisa ba passer mai kalamba lo zulimbisa ete passer mai kalamba bi sanze Peniel asali publicité passer ba kalamba abeta concert Peniel a ina concert passer mai kalamba ba kara toujours Peniel a mona ki lokola ke no sabo mili bala ko za ministre PDG na ebisa ki bino ke non kokuta na mobali azo considérer mwasi na ye exact facilité so kuta na mobali bongo il faut respecter mobali bongo mibala ba sentiment baza ebele na bisa no video lekaki mokuta na mobali considérer mwasi na ye exact facilité tala ndela bisa mwasi Peniel ne okopi la passer mai kalambai lokola mbua lokola nyama na sima passer mai kalambai na bige non na kolimbisa yote bande wolanga yo toza ndoka libala ozola na ba jeter mais so ta libanda il faut koyeba nan et c'est mobali wana asa mobali ba sentiment posa njoto ou bien ça mobali so linga pona bala yo po yo so mo malibala wana c'est bien mobali ozola nda wana est-ce que asa le comme ibala o Peniel la kutela ba ngota posa njoto le Peniel mo regretter libala anu la nda passer mai kalambai et c'est master passer mai kalambai ya kolimbisa ye ou bien kolimbisa ye te yo mudoza ndoka libala ndeko la ngai na benyo su litoi ko lingato se trouver lokola Peniel tala Peniel mikola da passer mai kalambai par-ci par-là azoni ngaba limbisa ye pourquoi akuta mibala ba posa banjoto makuta mobali oyo apese libala te oko bala ti passer mai kalambai apese ba valeur ko lingato se trouver na desoka Peniel ndeko la ngai mwasi batela libala no malamu parmi les gens qui kanda et après on va regretter tout la peine la personne conseil mpele bote ba papa pa mama bandeko bote barando na barandonette bote batoyo balinga karanto na ba oyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na ba bébé bote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko Manik John Manike soka tiaki lokolo na kati ya Paris la Belle mbele abetami bandeko masekite black apart Manike babanda kozela ye balalelaki ye coussin batelemili ye coussin bavandeli ye coussin banani balingaki babeta Manik John bokanisa te ezali mobali oyo Manik azwaki sikoyo mwasi ne na poto ye moto akobeta Manike to bandeko ya mwasi ne te to d'abord mwasi wana na ndimi te akobundisa Manike eza na ntina te po totali parijango banda kendaki eloko tomoni ye kaka na basengle moko na chemise me chemise wana ezali ya plage eza maillot de bain ya mibali ezalaka na coupe nango te sikoyo na tomoni ata na pantalon te ata kaka ya ndenge wana alors mwasi wana kokobundisa ye te me ba oyo balingaki bazele na aéroport na banderole te na nkuba banani ba chinoise
bachinois ya Karine Mokonzi la baronne. Bandeko ya solo. Nayebi bokoloba Karine Mokonzi akokoma tikuna te. Bien sûr, Karine Mokonzi akokoma tikuna te. Me bachinois nyonso te. Me muke wana kaka badesidaki bakokobeta manike na bato bakenda kozela manike. Ba wana ata Karine apekisi bango bakoyoka te. Bazolela manike linu moko balelaka bato ebele po bato ebele oyo bachinois ya Karine Mokonzi bazolela linu. Atuka bakendeka Dubai, bakendeke ba Kenya, bakendeke ba Afrique du Sud, awa batia lokolo te. Po soki batie kaka lokolo mpan, atuka bisika nde bakozwa ba problème. Po Karine Mokonzi la baronne atalinga bikisa bango. Tout d'abord, Karine Mokonzi ayebi kutu bachinois wana bisika bazalaka te na ba plan na bango. Donc Manik John balalelaki ekuse na Charles de Gaulle, balaleli ekuse na kati ya Paris na ba milliers ya Château Rouge bakote bele kaka. Donc Manik de John soko atiaki lokolo Kissinger bamenasa ye na basera Château Rouge. Mais Manik de John ye baningai babeta ye likambo menace eza te ya kotuna mpe makambo eza te kobeta ye sans explication. Yango wana Manik de John vraiment ndenge oke Dubai komata musulman bando sambela. Somba bubu na yo, tika bombe, tika cigarette, tika masanga. Po biki obetama. O eza te ke o ba charge na ba défenseur oyebi bango oko négocier bokolia fufu makambo esili te. O ba chinois ya Karine Mokonzi na likambo etali Karine Mokonzi soki balelinu yo balelaki yo linu nayebi sio deja lukaka moyen obongola motema otika bakwiti osenga pardon. Bachinois bakoyoka automatique babikisiwa nayebi te me nakanisi eza bongo ate kozala difficile na kodigere bakobikiso kaka okozwa nanu temps mpo ya poto do bakobikiso kaka eza neti Yvette Kalombo babikisi eno bamisu na badigere te me bakodigere. Me soki Yvette Kalombo mokolo kaka oyo alingaki babikisa ye soki atiaki lokolo na poto ta mosu bachinois wana na bachinoise mpele batuti ye makofi. Mais bon siko eleki bongo te. Donc Yvette ye mpenza bakolimbise à 100%. Bato ebele mpe si badigere buli kuta kobeta ye eza zuzu te. Mais yo Manik de John na bamisusu poto Manik de John obiki penza nayebi ndenge oninga kozala te ntango mosu oninga koboka ngunde na nkubu oninga kozwa. Bana basi banga babetwa ya mibali te. Ntango nazoba bana basi ya mike
ba âge ya prince babia baleki ya prince babia nayebi koloba oyoka nseka na kotika bongo tala na groupe na bango mwana moko ye kutana nanu minere ana 17 ans 17 ans ceinture noire na judo penza ya solo po entraînaka po abunda te masa entraînaka po akende jeux olympique ana médaille d'or me likolo Karine Mokonzi alingi osentir nano avion oyo omataki yango bien te ya matio likolo okomata no distance ya moke okende likolo te neti avio etambulaka me modele akomatisa yo na vitese wana yo okanisako omati fize bongo ntango okokita te Manick de John obiki penza yo penza pa Karine Mokonzi ozwaka biloko malamu po memi Karine Mokonzi azaki diba ye moko alinga okamwa ayokaka komanike batie nsima na lokolo na mipende wana mipende fozala nango bon ndenge moka de toutes les façons bakotia osima nzoto mobimba omona ngo na bafilme na Kongo nano omona moto batie nsima nzoto mobimba te omona yango na bafilme balingilingi babandi wana babandi te eza nsima meme nsima oyo batiaka na Kongo oyo omonaka wana batiaka liboso bandi bazobalola babandi yango ezalaka na potopoto babaloli ntango ekauka ekomi nsima ezalaka mai ekomi bongo sikoyo yango bakolingo babandi wana kote mosusu batie mai wana te mpo ozala bloke te partout mpo koka mpe kosala mwa mouvement me baparti ebele bakotiaka mpenza nsima wana batioka loboko tout droit Manick de John obiki penza kotuna nga te likambo ni ya grave osali mpo baya kosala obongo mituna yo moko zonga na ebandeli liboso tala bolamu o Karine asala yo na oyo wanganaka tala yango yo moko fongola motema no bando landango malembe landa yango yoka yango malembe nsima nango otali oyo omonaka mabela baro na sala yo moko kokomprendre sikoyo kobuka oyo bandi babuka nzoto mobimba eya moke me ezali ka oyo balinga basala yo poso balekisi wana deja la baro na kosilika aloba mpona nini bosali boye bachinois na nga mpona nini bosali Manick de John boye nga Manick de John ata sali nini mpona nga bokokosimba ta mosapi na ye te bachinois na mpe babimaka te bakolobake mami eskise bakoloba soki nini balati bekutere bazoka miziki ya Karine Mokonzi laissez-moi tranquille je m'en fous tranquille oyebi nzemba ngo ti ntango Karine ayemba yango elaka ndenge badio moko bapake no pembeni ye azoyemba laissez-moi tranquille sikoyo bachinoise wana oyo baninga babeta yo manike bango banzembo laissez-moi tranquille eya bord na bango elateli oyo la baron alataki wana bord na bango kosanfute wana ya bord na bango
Je m'en fous, eza bord na bango. On s'en fout, eza bord na bango. Va te faire, eza bord na bango. Ah, Manick de John obiki. Obiki penza. Osali bioke Dubai. Kende penza kuna. Soko golia lia. Lia osomba tandako. Obiki. Poso ki bazwagi yo. Aïe 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 aïe. Manick de John. Na ebite soningo sokelo ndenge nini. Na ebite. Non. Ce n'est pas vrai. Manick de John. Na mitie na place na yo. Nazo gogola na mesa. Misapi nanga kute kumusala pasi yola ogogola. Nyoso wana. Pona natala. Manick de John. Ah, Manick obiki na nkuba. Ozo ndima te tisiko ya. Soko ndima te wana yo. Soko ndima te wana yo. D'avance na groupe na bango moko kuta tsa commentaire. Abenyo memi ndoki ko betama. Bango bozo Manick te. Bozo ndoki. Manick baksa likolo ndoki. Donc ndengo za Manick de John sali bien. Okiti na Dubai komaka kosambela parti la kuna. Bongola mutema. Nga papa rubona salani. Mokili yango ezali penze lengi gu sukali sukali. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya nia mais danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzamela ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a koza ngisaote. Donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya nia mais danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzamela ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a koza ngisaote. Donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelengi ya combat Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki bu ya boss na biso jipe kia ma nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kia ma le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.